Bayuda bayike bayeye pa ya Martha na Maria kobondo bango na liwande kwa bango. Maria tikali ondako Martha soko zalaki awa mbelende kwa biso awite kopesa yo makambo manso okosengeye Yesu ndeko ayo akoseko. Martha songisi na yebite akoseko mokolo masuka mokolo bato banso bakoseko. Yesu alobi lisusu ngai nazali mosekwisi ngai mopesi bomoi moto ya mbinga ata wei akozala na bomoi pe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai. Ondimi maloba mana? Martha azongisi mokonzi ya solo nandimi te yo ozali Mesia ozali mwana wa Nzambe oyo ayei onse. Baba Nzambe boboto bondesi nani mobikisi nani mopesi bomoi nani mosekwisi tobeteli Yesu na maboko. Tosangani boba ndeko po ya kolela oyo atiki biso. So kolela yango na misa Nzambe na tina te apesa bopemi bwa seko na ye molimo na ye ezala wepongelo te akende apema esika Nzambe ya bo ezela la chrétienne ndem akulaki communion azaki kosambe na suka ya moboyi na ye eklese kotika ye te ya koloba Nzambe yamba molimo moye pesa ye bopemi bindo ya masumu Nzambe olibisa ye. Amen, amen, amen. Esoki tosangani toyepe kosakola bawa confesser notre foi à la résurrection. Tant tosakola ka credo na yambi je crois à la résurrection. Je crois à la résurrection. Oui, oboyambi mokolo moko bakose physiquement lokola ngana yeto kotambola soki mbule kobeta soki inondation soki tokolia nini mais spirituellement il est avec nous. Tina toye kosangana losambo yango wana Nzambe pese avant de sika malamu pour précéder biso ye moto akulture mais moto na mokolo na ye na mbonga na ye moko na mokolo esengeli obelitaka maloba wana ndenge na botamaka ndenge pe liwe ekoya mokolo moko mais mokolo liwe ekoya nayebi te. Lelo na butu lobi sanza moko mbula moko personne ne peut prédire sa mort. On les a dit mystère mobomba mo Nzambe Nzambe nde ayebi yango yango wana to bituna belete sur la mort. Na moni na biographie ndeko abiso abotami na 1977. Il est mort à l'âge de 46 ans, flair d'âge. La Bible nous enseigne les nombres de nos années 70, 80 pour les plus vigoureux. Mais il est 46 ans. Tokobi lo banzambi. Bonga kutika toza anaye. Ataza musika na mboka bapaya. Toyo kakaita na téléphone. Tomona kaita na vidéo na ba image.
nzambe osali biso mpona nini oswi kaka ye. E na mituna tokomituna mingi kokwesa boyambi na biso. Mingi tokosonga nsima ya nzela boyambi. Et c'est Jésus qui nous répond à ce soir. Alobi Chilombo Lukusa azalaki serviteur bon et fidèle. Sikawa akota na royaume na félicité na bokonzi boyi. Tala esengo ya biso yango wana. Tango toyebi te Nzambe alengeli biso esika. Cette vie terrestre est une vie passagère et koleka se koleka. Bomo ya solo yango wana esika ndeko ya biso idalgo akei pe moko ya biso amilengelaka bomoi na ye pote mokolo wana akende pe esika Nzambe abongisi po ya biso. Beaucoup ya sagesse chapitre 3 les 6 premiers versets balobi la vie des justes. Bon ya bato balam ezali maboko manzana. Certainement chacune de nous a un témoignage ba ki de konabiso personnellement un rôle au kanisa tozali ko sekana ye boy tozali ko solo la boy mais bon ya bato balam ezali pene ya nzambe balela kipe yezo lobi ma ya lobi na yebi akosekwa. Moi je suis la résurrection. C'est lui qui croit à moi, il vivra. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Ayaminga atawei motoana kosala nini akoseka. Ni madede kwa biso akoseka. Nini zanga kibiso. Tabusuto ba des soins médicaux ezaka malamu te. Mais quoi biso awei na mikili ya poto pour ça aider à lingi. Ça c'est le destin de Dieu. Ya utolo makombo ya nzambe za loku. Marie na Marthe pe balobi ya mokonzi soki yo zalaki yao. Soki yo zalaki. Il était là. Il est alpha, il est oméga. Il est le début, il est la fin. Azali. Le sang de biso et que de nzela wana ndeko ya biso atiki biso lelo toko kundaye lelo esika kozela seko ya bawa mokolo moko akozonga na nzoto ya nkembo tosambela tosangisa bisambo ya biso pote Nzambe ayamba molimo mwa ye tosambela mpe po ya libota ya ye mingi dans nos familles africaines liwa ekabulaka pe famille. Mais biso ba Kristo te. Elike ya biso ezali na Nzambe oyo abengi ye omboka ya ye. Baye ayamba molimo moye, mwinda moye, motanela ye. Amen. Totele mabiso banso po ya losambo ya lisanga. Po ya iglesia ya Kristo e palangani ose mobimba. Eleni sabo ya biyo ba Kristo. Balakisa bolingi bwa solo tango ya mpasi tosambela. Kwa biso Hidalgo Chilombo Lukusa akomi mwana wa Nzambe na batisimo azwa bolimbisi ya masumu manso po ya malosi ba Yesu Kristu azulaki biso libiki tosambela.
bayebanso bakomi na pasi makasi bayeba kokanga motema balemba mokolo moko te pasi ya bango ekoma libonza kitoko omiso banzambe tosambela. Biso banso tosangani awa na bomoni ndeko wa biso atiki mokili moye biso moko totikali tomilengele malamu po ya mobembo mwasuka tosambela. Nzambe tata wa ngolu oyo kasambo ya biso obatela biso banso malamu pote mokolo moko tokutana lisusu na ndeko wa biso atiki biso yo zali mokonzi pe mobikisi wa biso lelo lobi o bileko biso seko amen. Tovandi tokomi na tango tokabelaka mokonzi.
bokasi bonso andima libonza ya biso banso. Mokonzi ayamba libonza yango na maboko mayo oya lokumula kombo ya ye oya bolamu bwa biso pe oya bolamu bwa eklesia mobimba. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Enzambe tata bokasi bonso yamba bilei biye toti omesa masantu komisa mango makabo malibiki epetola ndeko ya biso Hidalgo Chilombo Lukusa na batisimo ya ye olimbisa pe ye na masu manso abika yozali mokonzi obileko biso seko. Amen. Mokonzi aza na bino totombola mitema epai ya Nzambe totondo mokonzi Nzambe wa biso solo mokonzi ebongisi bongo totondo botondi mikolo miso pe bisika biso wana mosala mwa biso pe libikili ya biso yo tata mosantu Nzambe abokasi bonso pe walobiko ebongi totondo yo po ya Kristo mokonzi wa biso ye moto ayeli biso elike ya sekwa tozali na mawa solo zambi tosengeli kowa kasi elike ya bomoi balobiko yo kotondo biso po ya bato bayambi yo mokonzi bomoi bokosila te kasi bokobongwana pe kufi ndako efandaka biso awa onse okobongisela biso esika kofanda seko likolo yango wana elongo na banzelu mpe na basantu banso tokosakola nkembo ya yo banso tokoyemba elongo na korali. mokonzi ozali mosantu yo liziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisama bozama ye eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila ma mokonzi wa biso Yesu Kristo mokolo bakangaki ya mipesi pe andimi koyoka mpasi akamati limpa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai na kokaba yango po ya bino.
esilisi bango kolia kamati penkeni atondi yo lisusu apesi baye koliba ye alobi kamatani bomele yango bino banso eyezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika pe bwa seko makosopana po ya bino pe po ya bato banso na ntina te boswa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye po ya kokanisa ngai. Mokonzi Yesu tokoyamba solo e mokoni Nzambe tokokanisa liwa peseko ya mwana wa yo tokobonzela yo bilei bikopesa bomoi bwa lobiko tokotondo yo Nzambe obengi biso awa po ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristo eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko. Mokonzi eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko. Mokonzi kanisa eklezia yo epalangani ose mobimba okolisa bolingo bayo mitema mia bana bayo kanisa papa wa biso François episkopo lokumu Fridolin ba episkopo basalisi baye na banganga Nzambe banso. Mokonzi okanisa bango banso okanisa pe mosali wa yo ndeko Hidalgo Tshilombo Lukusa azalaki na biso molongoli onse elelo obengi epai ya yo na batisi mwaki liwali ya Yesu bongo aseko apeseko ya mwana wa yo okanisa pe bandeko banso bawei bazalaki niliki ya koseko okanisa baye banso batikise eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo. Mokonzi okanisa bango banso tokobondela yo kela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngono mo Santu Maria moboti wa Nzambe Santu Joseph bolongani wa ye elongo na bapostolo pe na basantu bayo banso mo Santu François de Sales territoire ya biso na misa mayi baesengo anuarite na bakanja bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa pe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo po ya Kristu elongo na ye pe okombo ya ye tokopesa lokumu pe kembo na yo tata bokasi bonso ozali na elimo santo Nzambe moko obileko biso seko. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mokonzi Yesu Kristo lobaki na bapostolo te na kotikela bino boboto na kopesa bino boboto bwa ngai otala masumu mabiso te kasi tala boyambi bwa eklesia ya yo pesa eklesia ya yo boboto pesa ekolo Kongo boboto pesa libota Tshilombo mobimba boboto pe komisa biso banso bana ba libota lioko yo zali mokonzi obileko biso seko. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. bandeko mosusu bazali bakatolike te baye basengeli kokula nzoto ya mokonzi obele bakristo katoliko oyo bamilengeli malamu. Ceux qui ont accès au repas du Seigneur, seulement les chrétiens catholiques qui sont préparés par les autres doctrines. Merci. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi Ezambe tata bolamu bonso awa tolebile bisanto meza mayo tokosenge yo po ndeko ya biso Idango Chilombo Lukusa awei oyingisa yo ndako ya yo alobiku mokolo moko asekwa pe atikala olibanda te tokobondela bongo zambila Yesu Kristo na mei mokonzi wa biso o bileko biso seko. Amen. Nous tenons d'abord au nom des familles Chilombo et Akele remercier monsieur l'abbé Calix qui est vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Matongé pour avoir accepté de venir célébrer cette Eucharistie. Merci monsieur l'abbé. Et ensuite, à vous tous ici présents, nos sincères salutations et remerciements également pour votre déplacement en ces lieux. De toutes les façons, maloba ya mingi penza ekozala sikoyo te, maloba penza ya mwa bokuse pe ekozala tango milulu nyonso tokomona na bilili na mwa ngonga. Pour programme ndenge totali wana déjà na bango sika bazali na moi penza bazali komilengele po na milulu ya bokunda ya biso mwana ndeko to babengi bamisusu bandeko bamisusu bandoko bamisusu baneve ainsi de suite là ya biso Hidalgo. Donc kuna bazali komilengele déjà
tokolanda yango tout à l'heure. Bongo nsima na yango nde tokoyeba koyebisa bino nini ekoleka nsima awa biso na Kisasa. Nsima ya bobelisi tokotikala kofanda pe oyo azali na mwa témoignage ya mwana biso Hidalgo toyebi ke abotami na Kisasa, akoli na Kisasa pe akendeki na libota mobimba kuna na mama na bandeko basusu bazali kuna na mboka Canada. Na solo biso pe na Kisasa bazali koya na mbala kotala biso. Bon oyo azali na liloba to témoignage ya mwana na biso Hidalgo soki bobelisi wa sango esili tokotikala oyo akoki koloba mpona ye ekozala mwa esengo mingi en attendant que nous ayons la retransmission du Canada. Encore une fois, merci à vous tous. Mokonzi aza na bino Nzambe wa bokasi bonso abenisa bino Tata Mwana na Elimo Santo. Misa esili apema na boboto. Bonne suite du programme. Merci. Soki to masanga sani batu ebeleni mamoto na kokende asima na lobo tokini abidanga yaya ani oyo otozo promesa moni oloba kitanga la ideza kisite abidanga bosa ngaki na bosa abidanga ani otozo kota. Bon, prenez son émotion. ASP est un plan d'une organisation d'administration. Zali Populaire. Donc, vraiment, on est OK là. Bon, on stop hier, pour la qualité de mon gars, on va faire un stop. Ok. Bon, c'est embouté. Là, ici, c'est bien. C'est pas la ligne. Mais maintenant, toujours une goutte de bishop. Hein? Une goutte de Zanango, c'est la moindre de Zanango. Zanango. Bon, merci pour la séquence musicale. Merci à vous tous encore. À tout à l'heure. Yo que la bis
Alors, je vais faire une annonce. Dès que tout le monde est rentré au salon, la présidente.